His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes live sur Welcome TV. L'actualité a été dominée par les somptueux meetings populaires de la majorité présidentielle. Tata Raphaël 2016, Kinshasa vient d'exprimer son envie de président Kabila. La capitale de la République démocratique du Congo a chaleureusement vibré hier, vendredi 29 juillet, au rythme de la majorité présidentielle. Inanimés et unis comme un seul corps, tous les partis membres de cette coalition politique ont exprimé sans ambrage leur soutien inéliable au dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Près de 200 000 Kinois ont répondu à l'appel de la majorité présidentielle afin d'inonder populairement les stades Tata Raphaël de la Kétul et élucider à la face du monde que le président Joseph Kabila appartient au peuple car il a cessé de s'appartenir depuis janvier 2001. Seul ce peuple congolais, décidera souverainement sur son sort. Cette face mobilisation traduit clairement l'envie profonde qu'éprouve la majorité de notre peuple aujourd'hui, l'envie de Kabila. Alors, princesse, reportage, please. Yenye iko ya lazima sababu tunaenda shibote kwa mchaguzi. Kwa wale wenye liko wanawaza seme inchi itaanguka, damu itamwangika, hakutamwangika damu, inchi itaendelea vizuri kwa maana chef de l'etat iko njo na susi ya kimya, na ile kimya inapaswa kuwa wakati watu wote biko pamoja. Banasema ndio tu unapaswa kuzungumuza, tuko tunaenda wapi, nini inakosa, nini inafaa kuongeza. Na ndio maana tuko hapa leo, peuple congolais inaonesha kweli kama habapendi fujo, habapendi vita. Habari za komea mkusanyo mwingine iliweza kufanyika bajalaki kuna lobala ya Tata Raphaël boyebi meeting zalaki obele kolobele kimia kati ya Congo Democratique Zambie mpote kimia emoselema esengeli maponomi eselema kasi mpote maponomi ngumi selema esengeli masolo tope dialogue evandisa baimbo kabanson o mesa moko pele susu kokoba wana kotia maboko na mukami mwako lo Joseph Kabila Kabange ya solo penza bayi MP tondisi pa Tata Raphaël wana ekulaksete baimboka bajalo bele sima bia bango tanaki na cadre ya majorité présidentielle binomoko bomona ki ndenge stade tondaki na batu ya libanda donc oyo kutu bazaki libanda balekaki o bazaki na kati ya stade oyibi eza stade ya 40,000 places assises mais tala batu bazaki debout boni bazaki debout na kati pe libanda donc ezaki batu ebele bayaki pona koyoka message ya majorité présidentielle na ndenge secrétaire général na biso apesaki yango na kombo ya mokonzi ya mboka mokonzi ya biso Joseph Kabila Kabange ya liboso lobaki po na masolo ya bana mboka oyo babengi dialogue. Alobi il faut peuple yemoko à s'approprier dialogue wana ezala masolo na yemoko akoki kozala exclu na masolo te.
Mitingi ya majorité présidentielle ya solo kimia maponomi pe dialogue politique ba ministre mingi pe ba imboka mingi ba kotia yango maboko ndakisa ya mokambi ya tali urbanisme pe habitat mona mboka egwake ya ngembe omea pe lokola kendeki te lokola moko ya majorité kasi lokola moko ya bakambi ya kotia maboko solo na mokambi mwakolo Joseph Kabila Kabonge pambati ya kotika la obele opposant bongo ekendeki wana kondimete masolo pe lisusu sale maolenge longo bani na wetali ya kumbaki bana yolo bango pe lokola bami kota pena pote enrôlement sale maolenge longo bani ongambo esusu tomonoki bakambi pe lisusu ya Congo démocratique mama Marceline Munji ba pe ba suspendre bazalaki wana po ya kotia maboko na meeting solo penza ya Congo démocratique boko ba politique penza batangaki malobate tolobi ke toya walelo mpona koloba ke tolingi kimia na mboka na biso tolingi kimia na mboka na biso tolingi tokende malembe na dialogue tokende na enrôlement mpona suka tosala élection po te mboka na biso epusa na liboso po tolembi na kosala un pas en arrière en avant et 5 pas en arrière tolembi na yango biso bamama surtout tolembi po bavictime ya liboso eza biso tozolanda ezoleka na Nord Kivu bamama bakendeke bilanga lisusu te bana na biso bakende classe te tolingi biso nyonso tosilisa oyo ezoleka na Nord Kivu ebongo tomi concentré na makambo ya mboka na biso tokende na élection po te mboka na biso epusa na liboso majorité présidentielle tolakisi ke toza makasi na terrain tolakisi ke tozali makasi bomoni bino moko lelo kutu to regretter il fallait excellence le gouverneur de la ville appelle ça biso de martyr parce que batubatika stade de martyr plutôt parce que batubazala ki libanda et sika etondi et sika ezate même biso le au cadre du parti tozo ke sika te po et sika ezala kite to la kisi démonstration de force toza makasi na terrain tozali prêt na makamunyoso tozali prêt na dialogue tozali prêt na processus électoral et vraiment tozali makasi message na koyebisa na mukolo ya lelo ezali vraiment démonstration na pesi penza merci na ba parti nyonso ya majorité présidentielle ezala kasima ya Joseph Kabila Kabango tozali ko soutenir ye tolakisi ke tozali makasi tozali ebele tokoki kobanga élection te ongambo pe lisusu ya mitingi mona ya majorité présidentielle ba ifidek bango pe lokola batikali simate kalaka mokambi ya lingomba lewa na Franklin Chamala na kotala etuluku penza baike bayeki kotala ye ondako ya ye kuna ondako ya mosalami ya bango uta komini ya Bandalunga batambola ki penza malembe kino lobala ya tata Raphaël tokobete masolo misusu milulu tope séminaire ya mbala mitano ya wetali mongo moleta e mosili lelo na lisungi ya mbula matari. Alors, welcome back sur Welcome TV. Vous venez de suivre les images. Bomoni Binomoko plein au Ezalaki na stade Tata Raphaël. Plus de 200 000 personnes na Katina Libanda au Bazalaki pour soutenir vision à chef de l'État. Nous sommes pour rassurer Bandeko que 2016 élection présidentielle les athées. Bandeko Bandeko Bangao Mendeni président Otika, Bouza calme président Otika T 2016 pas d'élection parce que Kabila ne s'appartient pas mais il appartient au peuple. Les mauvaises langues doivent dorénavant les savoir comme le voit la démonstration d'hier des Quinois et Quinoises a démontré à la face du monde qui doit conduire encore la destinée de la nation congolaise pour bien d'années. Seul ce peuple décidera souverainement au sort du Congo. Donc, Bissomoko Toro décidé. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste, cadre du PPRD et communicateur de la diaspora. Alors, pour suivre l'image, on est toujours ensemble. Pas d'élection présidentielle 2016. Si nous suivons les images.
foule compacte qui a pris d'assaut sa résidence. Le gouverneur Alex Kandé souhaite, au nom de la population du Kassai central, la bienvenue au président de la République et lui exprime la gratitude de sa province pour les grandes réalisations de la révolution de la modernité au bénéfice du Kassai central. Il a promis, il a réalisé. Le chef de l'État est venu à Kananga pour concrétiser sa promesse faite lors de la campagne électorale en 2011. Une des grandes promesses du chef de l'État, c'est la dotation du Kassai central en énergie. Je suis de retour à Kananga pour payer une dette de la campagne. La dette en question, c'est le courant, l'énergie. En 2011, on avait lancé les travaux du barrage de Katende. Il s'est fait que depuis lors, les travaux ont pris beaucoup de temps. Et quand le gouverneur était venu me voir avec l'initiative d'une centrale solaire sur place ici à Kananga, je lui avais donné le feu vert. Mais on a déjà commencé les travaux, on est à 65 ou 70% au niveau du barrage de Katende. J'aimerais bien vous donner l'assurance qu'on va terminer les travaux de ce barrage. Barrage de Katende en construction, le président de la République a coupé le ruban symbolique pour l'inauguration de la centrale solaire de Kananga. Une première en RDC et en Afrique centrale francophone. Cette centrale va désormais alimenter toute la ville de Kananga en courant électrique. Un autre temps fort de la journée, c'est le lancement du transport en commun à Kananga par le chef de l'État. La ville a été dotée de 30 bus qui vont assurer le transport décent aux Kanangaises et Kanangais à travers toute la ville. Le président de la République a pris place à bord d'un bus comme tous les passagers. Il a fait le tour de la ville sous les ovations de la population. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un sentiment de réussite totale, réussite basée d'abord sur la volonté positive du chef de l'État à venir inaugurer, lancer ses propres initiatives. On attendait beaucoup ce moment. Maintenant que le chef de l'État est venu pour donner les coups d'envoi pour les courants et pour les bus, je crois que c'est un signe de développement pour notre province. Nous devons nous entraider. Nous devons remercier le travail qui est déjà débuté et surtout que le président vient de le confirmer que le tout sera fait et ça va se terminer. Il n'y a pas que le président seul, c'est un être humain. Il n'y a pas que le gouverneur seul, c'est un être humain. Nous tous, nous devons nous entraider. En tout cas, on est tellement joyeuse. La journée est devenue tout autre. Et puis, c'est depuis le matin que nous n'avons pas touché quelque chose, mais nous ne sentons même pas la faim. On est tellement joyeux. L'énergie déjà, 24 heures sur 24. C'est pour cela que nous remercions. Nous les soutenons vraiment. Nous les soutenons encore de nouveau pour qu'il soit là en tant que notre président de la République. Wali bitu kana tu changer ba chauffeur et un chauffeur le ko machine makel le un chauffeur mutuka machine ka kwenda bi poto bwanyi meme ku bindi ntangila jike gara bwana to ku chana ni chauffeur umwewu a conduire machine alama machine bimpe bwalu ka chauffeur wa ngata machine ka to ba boni risque to. Doter le Kassai central, la ville de Kananga en particulier de l'énergie, facteur du développement, c'est une des préoccupations majeures du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui initie et soutient les voies et moyens susceptibles d'atteindre cet objectif, aussi bien dans cette province qu'à travers l'étendue du vaste territoire de la RDC. Le mercredi 20 juillet 2016, le chef de l'État s'est rendu à la rivière Chibashi, à plus ou moins 14 km du centre-ville de Kananga. Ici,